Concerne biso sifa kinsepa oyo avandaka na poto alova na ye lingala facile na ndenge ya kusakana te na séjour na ye awa na Kinshasa ayaki lelo kotala ndenge mosala esalamaka awa visite na ye elekaki kitoko makasi mingi ba détail na reportage ya BG Manda tata ya Libandi ya Pembe na Ibrahim Ndoku wa Leboa. Qui a dit que ba visite esila na lingala facile awa bozozwa arrivé à Sifa la charmante Mwasi à Paris, nakati ya lingala facile, et sika oyo ayambama ki na rédacteur en chef ya journal télévisé en lingala facile, Pasteur Bwana Salomon Kitoko, l'homme de Voka avec un partenaire idéologie. Après ba kota ki na salle mixte pour na encourager ba Jean Nyonso bazaki en plein boulot. Apesa ki bambote simanango ba peta ki masolo yakati na rédacteur en chef ndenge ka kezalaka. Bozwa sikoyo tango bakotaki na plateau miracle boyoka lokole yango na bandaki musala na ngai na bandi musala na ngai na Paris ba o ba ebinga Sifa la charmante petite à quartier ndi babengela nga ba o ebi musala na nga na baki téléphone koya na mabele sika moko honorable azali na leka na lingala facile babe émission na nga na sala na lingala biso dem tu bata mangala to loba mangala yango lelo na lingala facile na visiter yango kitoko moko ya danger pe ya dégâts plateau na bango kitoko honorable Zakari bisiko zali ba félicitations non landaka lokolo na ona suka ate oza penda père spirituel na ngana olanda lokolo na yo na sepeli papa Pasteur Bwana bayambinga bien batebele bele za bayambinga bien esalinga fier et grand merci à toi ya Lolo Chouami babi ya papa ndeko ezaraboy na lingala facile tout le monde akaba limwa tout le monde akaba kitana se sikonga leo na sani bon Monique école oyo ya honorable Zakari Bababaswe asala lelo ezali kaka ko continuer ko bimisa batu ebele lokola Sifa la charmante oyo bozali komona avec un partenaire idéologie yango wana soki olingi babenga yo ke bamonaki yo na TV tala TV yango oyo journal télévisé en lingala facile. Okani